Mosantu yo monisanga loboko na yo zanga lolo azosali zamba lolo azosali Yesu azana komba mama Jésus komba mama tiro Yesu na mikina tantola Yesu papa na mikina temoye sango na pena tantola bonsambe Yesu yoka bosenga nanga sambaka basene yoka shishe na sambaka Nayena papa sinanga osamo sambele Nayena kosanga osamo sambele Salela yeso yeso Salela yeso Yes, mon bonnier, Soki
Venez avec les chaises. Montonnier sans moi ne pas maman. Non, ça évite. Maman, âge ne dit ça. 73 ans. Et 78 ans. 78 ans. C'est trop bon. Elle a fait son temps, mais Aza maman, si on a vu que quand on a vu ça pour faire la Asmine, 5-4 ans, mais maman a toujours pas besoin de la maman. Oh, affection, on a maman. Bumba ABC. Ça m'a dit que vous êtes daté. Tu vas pleurer, mémé. À pleurer. Encore Nani, maman nous a pris sa information, maman à l'hôpital, n'a veillé à Delta. Na âge on va supporter comment oui. Il y a déjà on a anticorps on a sous dialyse. Et là, on m'a pris sous ce ah, vous avez on a déjà un match important. Avant, on a sapé comment on a essayé les matchs. Estamos en Ecuador, ¿no? Donc, Kolo yaki on okuta ya kala. Oui, okuta ya sika. Mais mutasi akufi. Asomi yango avant mutakufa. So baki après to lui bon. Bali vende lelo. On attend auto déplaçant. Pardon. Mais place aux années bien. La centre. Centre, tu n'importe quelle heure, il y a un matanga. Ozo m'a fait bien. La centre. Kunela
Elle a fait. Elle a fait les capotis. La crise à la bataille secrète normale. Papa c'est la maquille. On va mettre au point de Nana yebi hospitali wana pepo. Na malos. Malos ya hospital. Tolazina ya monte. Nous devons nous envoyer des sanaté. Sango maladi sango liwa ba mombe la kamote. Soko zo sala fete no bengi singa te kumi sana nzambe. Mais liwa na maladi ba mombe la ngoni. Maman,
Moi aussi. Mon amour. Très bien, bébé. Ça va.
Papa, vous avez mon carnet.
Voilà. Et kaka semaine yango wana retraité et comme dimanche on a fait une église les hommes bien maman belé sur maman on a eu un dimanche on a essayé maman photo une séance de prière pendant 7 jours mais na seka ya maladi wana bana kama so de sanatira za rappel mutalia ka mingi te la commission a difficulté à lire alors qui c'est moi sur les lettres nous forcer comme que ba prière pe comme comme lundi na botu pour prière à chaque jour et là les jours et biti na lamu tu m'a prière et comme lundi na botu to prier mais la santé de maman est sur bien te coup si passe tanga lobby salamba avant lundi ku ne sais pas tanga salamba ko ya maman Yesu maza catholique bango ya maman Yesu ayamba Yesu na fina libela malgré que tu as prié, tu pries à catholique, mais nature n'est pas catholique. Faut y aller Yesu. Tant soit assemblé là, quand on a assemblé, mais peut-être c'était comme Yesu. Et le calendrier, mais tu pries pour un ici, quand tu si dans le amen. Chaque fois que tu signes prière, alors amen. Mais à zone si tu as maman le amen, on t'a la maman maman le amen. On a dit le amen, il a ça que prière côté. Alors quand on amen. Mais il y a un nanga, on a les gens qui étaient dans la boutique, on a les gens qui ont prié quand ils ont parti, on a courant, mais comment passer, on a beaucoup de petit dans une semaine, j'ai tout appelé dans la presse, mais courir dans la montée. Donc j'ai la couper, parce qu'on a bazar, on a depuis un mois physique, faut ça. Et comme je suis mardi à 7h, on a oublié dans la porte de chambre. De la quand on a okilanga mauti naza ya kolemba te de la paix na bini boye na chambre na koti na chambre ya mama na koti mama alali ya croiser maboko kangika makofi boye elongi mbala moko échange na pambola nzambe po bisanga maîtrise makasi en tout cas devant les caméras nazaka paniqué te na bouger ninga te na isi pasteur bima na boye pasteur ina surtout prier quand même toke na maka hôpital kambo ya so ndako te toke na hôpital toke si toke hôpital pas médecin traitant na chose à na vie sport awa to comme na hôpital dit ba premier soin 8h ti 11h singa abeli pasteur lobi faut to transférer bino bossa la choix à l'hôpital na maman et mon petit frère na son cousin na ma vie Joël donc so hôpital il y a nini quand le fungola va traiter bien nga na message na hôpital à ko la vite quand le fungola va traiter bien ba pareil tout ma mbeleza kuna na ndenge ya kosala ke tokepe quand le fungola en tout cas ba même so très bien na profiter ko bisa ba médecin so quand le fungola ba tozaki décider if ba wele no mbongo te donc comme ka lexi maman na chance yeba tout embe to asima en tout cas etikali nga yo motema na c'est pas nzambe merci par rapport peut-être monsieur qui komi bisa no mbongo moté raison ça bon en tout cas na quand le fungola urgence ya maître so kitoko ba wele no ko traiter ba mai ba nini ba binisi ba kisi et après ba yo pesa ordonnance ba continuer ba yo pesa ko examen si ba yo c'est examen à scolaire ndenge azalaki na crise bongo batali tension normale cœur bâtiment normal sucre normal et puis bango bayebi ke biloko esalaka crise bongo mingi sucre to tension soki ebouge esiko bayakomona ke rein ebandaki daa na débit
moi dérangement là basenga tosala dialyse balobi crise oyo tomoni eza suite ya rein omaleka na dialyse wana ezalaki mercredi nalobi jeudi na ntongo asalaki dialyse première séance tobimibika na dialyse mais alamukaki kaka te azalaki kaka bongo lelo siko ezalaki deuxième séance mais lelo banda kotala dialyse awumeli parce que la nuit asalaki fièvre makasi na butu ya jeudi mpo totana lelo vendredi na kanga ata misu te kebika so ozobelisa moto fo ozala makasi fo ozala mpe éveillé parce que hôpital ezalaka makambo mpe ebele badesi tokutana na hôpital tozala esprit moko te en tout cas lelo pene na kanga misu te moke moke babengi nga kisi fièvre nde fièvre elekaki donc plus de 4 fois apesi bakisi oyo ya fièvre ya mai ya mike wana et na ntongo ntango akoti dialyse awumeli akotaki 8 heures de façon akoti 8 heures saka 2 heures jusqu'à 10 heures 10 heures eleki 10 heures eleki okomi 11 heures namona kaka docteur wana abengi paste baki na paste na pharmacie paste azomina sachet so akisa koti nango kuna bakotaka te baevitaka microbe makasi sachet oyo makila nga bongo moko soki omaka makila ndeni oyo adoko ozalaka kale bakisi tosombeli ndoki to banda osali oyo basalela mingi mai na kisi ya tension mpo tension motu ebouge te bastabilize yango kaka mbala moko mikomi makila bampule ebele boye tofandi kaka ozela bawumeli sutu omi presque 12 heures moi nasi pasi nasi na sentir bien te na ntongo nde nazongai ndako na osukuma na obe mamona lembi mpo nazongo pete nazongai na makasi na lembe mpenza na moyen daya de mauvais signe nde sikoyo kosala ke docteur aka bimiso abengi mpasi banosola pembeni sili paste asongi adogo ngabi apaste soki mama akufi eza volonté ya nzambe topambolaka nzambe ela grandi même motu moko akolinga te parana ata komi 90 akende mais soki nzambe adécide aodécide mama azokokisa 78 ans le 5 décembre donc aza déjà na 78 ans elle a déjà grandi soki eza volonté ya nzambe ekokisa mais malgré na ndako loba bongo nalobaka mpe kaka na mpasi na motema mais lokola mosali toyebisaka nzambe merci nde baya kosenga mbongo ya dra esi mbongo ya dra bazipi mama mbengi mpe esengelai nabenga tosalisi mikano ebika ndenge ezalaka tozwi corps tie na morke en attendant kaka nde makambo ezalaka voilà. Maman de la paix, est-ce que vous avez une signe d'annonce ou maman bandé ko sala avant sa mort, ils ont mosai na Nzambe. Est-ce que moi le maman te maman bandé ko ba soti ndenge na yo moko une révélation comme ça yaki par rapport à mort na ye. Moi ba non c'est ça qui était. Maman na lo balelo te mais avant que tout temps abimi ka hôpital makama makolo na ye. Asalo mo ba 2 semaines. Ndenga essaye pasteur wala mako malaria pe na ebandi te. N'est-ce que pasteur na pressentir lo mo boye et pas maman me fait éviter. Yambisa mama Yesu mandi tokota après na tele koloba ngo mais ayamba Yesu oyo sikoyo nazalaki te nazalaki na kimia lundi nazoprier mpona mama nazalaki priere makasi ye bandeni kobouge ta otalaka boye na tomboli na tie na tolo na ngai andi kodeklare na montolanga kitisi ye sainte ayebisi nga il y aura des agréables. Sinon,
ça qui fait la bonne minute. Mais chaque semaine, la traitement, il faut que la piste m'a porté le cahier. Et quand même, on sait que tout le monde a fait le bonsoir. La droite. La fille, la casse, la main. Allez, c'est le point. Merci. Même si quand on a une volonté, il comme ça. La beauté qui est mise sur le boutique de Chaban. Oyo lingo sala, azaya yo. Yo mon sala qui est. On a vendu qui dialyse. On a dans la chambre à 8h. Ok, dialyse, orti, dialyse, déjà maman. Ça kufa qui n'a pas carte de salle dialyse. Banet ko mona moya ko annoncer te na epsi banga lobby. Taba médecin bazo annoncer passe. Na zo zo banga ni. Ah banga, les hommes to atanzam. Donc ils vont colonner suer. Est-ce que comme banga ezana? Oui, ça m'a donné tout de précaution. Maman de la paix, vous allez maman boté libiso artiste monene Sydney, vous allez koko ya tout le bas mwana ya maman na biso ewaso et lelo maman abotio atiki biso. Na éviter rappel biso. Aza deuxième maman. OK. Non rappel biso maman. Non rappel biso maman aza ndeko ya. Na bango mettre comme émission. Maman aboti bango 5. OK. La liboso poli. OK. Yami balé ewaso. Il y a mis ça tout Jacqueline. Il y a 4 Patrice. Il y a 5 maman Madeleine. Donc il y a 4 filles. Garçon mon comme maman Landaki. Bah on a sur Bakoufa. On a coupé les bossons au maman Lanti. Patrice est Koyolo. Il y a coupé en 2016. Donc comme en 2017, Jacqueline Hollande Wasso a eu Koufa. Donc comme en 2019 et Wasso ayo kufa. Après, quand en 2019, on a fait le 27 février, on a le 27 mars. Donc, comme en juin, il y a un ayo kufa. Mais en basala bangongolo, bakufa na âge de 16%. Et maintenant, les lots en 2024, maman comme cadette, atikala ki yemuko, yé kufa. Et on a fait 82 ans. Oyo waso lundi oyo akufaki ande mona oyo waso ya kufena 92 ans noko o mama lundi ya kufena 77 ans oyo mususu alandaki waso Jacqueline ya kufena 78 ans et maman pa yo kufena 78 ans. Voilà. Moi je loba na ba fan ba otala biso oyo balingaka Sydney balingaka opo maman de la paix aussi ba collègue no musala ba yebaki maman plus na soins intensifs. Mais lelo sanga comme le monsieur ma oui ça va et ma collègue dans ça là vraiment nous en pas moi ba comédien depuis que ba yoka isa maman kufi téléphone comme ça tirer peut charge ici basi mbali en tout cas tout le monde a bengi tout le monde a compatir nous en bas sur le coup les bébés ba yebi maman. Si tout le monde a retourné le pont, on a bifalé, on a Kassavou, en tout cas, on a combiné presque. Pour le gars, il y a une famille qui a bien été, peut-être ça, on a lobby, il y a mis tout et tout. Le pont, je sais que le pont mourir, le pont Baptiste est né, et ça, l'histoire n'a mis sauté, on a tourné, regardez, la bien appelé, le pont en famille, Zarouna. Donc, on a retrouvé très à l'aise. On a trouvé, maman. Donc merci, nous avons pas la biso. Tous les kaka, tous solo la ligne zalaka. Bon zalaka au courant. Pour se payer, quoi pour compatir. Quand tout ça là ka, total naka, ils ont nous sur un kanga roulela. Si tu os sa maman pour tourner bible lobby qui m'a belé. Os pour c'est ça. En tout cas. Ça fait toujours mal. De la paix, c'est une sœur à moi. Tozaki na bango na bon ba yo kuta biso presque Yolanda mais nous avons eu chance comme avant na Lisboy hein na ba président avec le fait président Mungeri vers les années 2000 hein 2000 de la paix ba donc parce que yo banda
toyebania baye bayebisi biso mwana mama ewaso mpe aye recommandé batindi ye kuna nde toparla toye koyebana donc wana parce que 24 ans Sydney azalaki nano azalaki azonguluma aujourd'hui a réalisé babiloko monene. Moi je suis fier mosusu bamosusu bapesaka ye baage ebele mais nga naoyeba ntan wana azalaki nano aonguluma yango nabengaki et puis nasepela makasi amoni nga abengaka papa donc voilà nde nazalaki epa ndeko boyi directement toye koyoka sango wana c'est à 2 pas en tout cas na ndenge ya libota na ndenge d'abord ya famille j'avais ce grand devoir wana ya kokoma ya koprésenter bacondoléance epa na ye parce que aza vraiment ndeko mpona nga donc et puis koconsoler koyebisa ye ke nzambe moto apesaki nzambe moto azwi heureusement aza mpe mama oyo ayebi liloba mama paster ye moko aza servante ayebi baréalité yango donc nzambe ye moko apesaka ye moko azwi donc na bacirconstance nyonso tokumisa kaka nzambe voilà tozela toyebi ke eza ngonga mpasi programme soki epesami toyebi sango ye lelo apesa mpo biso mpe tomema mongongo epai ya baartiste nyonso bayebi parce que aza mama aboti ndeko aboti artiste donc eza ma premier degré kopesa mbela information bato bayeba programme koassiste ye kokóma na matanga korendre hommage ya suka na mama ekozala mpe malamu mingi donc nga nakoyebisa ye kaka courage na ye mpe na mobali na ye pasa mpo bazalaka vraiment 1 plus égale 1 et puis courage également na Sydney omoni bakoko bakomaka vraiment encore trop attaché na bakoko na bango ye azalaki ya nozoka na masoloa azalaki kola mwasi ya Sydney kotumbola ye kozala moni bakoko ne bazala koko na bango talaka aleka ewaso moni ja bakoko bazali bakoko mo baza na bana bakoko na bango donc courage nayebi ye aza encore très jeune omoni ekofrappe ye ekojouer ayebi koko ndenge azalaki bakokutana na koko bazosola na koko akei nayebi kaza moralement aza un peu déstabilisé mais nazo réconforté na maloba oyo donc voilà je sais que na proposé pe na profiter pe nayebisa kotransmettre bacondoléance et pas de la paix ya moninga na biso moko Hilaire Tudika tozalaka na ye maître Maseke n'est pas komenga message na transmettre bacondoléance auprès ya de la paix donc aza moninga de la paix atumbolaka ye mingi atumbolaka mutu po aza monene ape mutu mwa santé donc totumbola donc au moins totumbola moninga mais azozonga azoseka c'est pour montrer tozalaka vraiment famille biloko na pose na biso tokolia ensemble bon bauti Brazzaville baye na bapantalon moko bamalema bambwa wana de la paix fier pantalon boye pantalon leso na tel prix nango na cité leki $15 mais série wana baye nango bon ça c'est déjà une manière un peu c'est moi na bikaza bayaki na pantalon wana ya malema bambwa baye nango et pantalon bango nyonso bao bakene Brazza baye na pantalon baye na répétition bazoleka kaka biso ndo tikalaki to mona bango mais par rapport au voyage d'Andy na pe na kendaki ti ba voyage mosusu pour montrer la manière dont on vivait ba de la paix ba disque d'or ba grand métro ba papa Mfuka ba phénomène de sobé ici ba mon autre vieux gao donc c'était la famille donc na profité déjà le quoi peut représenter clan na biso wana te ya Lisboy donc elle n'est pas seule bande konaye ya musala bande konaye ya Lisboy association na EP qui est là NTPC va présenter un peu ba condoléances bazo partager peine au ya liwa elongo na yete na bango parce que dans la famille pour le moment nous avons un artiste il y a un artiste Sydney pe aza artiste nous partager peine na bango moi mon que toi koloba yango merci CG toujours de connexion Sydney Mama, if love is crazy, love is funny.
Sœur Gladys na ekopesa témoignage na nga na oyo nzambe ya Osana asalelinga. Bande konanga na bande koteka na wenze biloko na nga e bande koteka mate. Lorsque baninga baza peni na nga bazoteka kasi nga na banda koteka te. Bande konanga na moni yango oyo eza malchance na ke kolukela ngo délivrance. Na kene kotambola pa ya basala nzambe na ke pa ya ba prophète ba pasteur. Bande ko babande ko senga nga ka se bambongo kasi na sila ki kozwa délivrance te. Lorsque na ekokutana na prophète Moïse alekisinga na délivrance bande kolanga alobi mama lakisaka mbongo oyo tekelaka papa abondelaki kaka pona mbongo wana bande kololingi na nga koteka échangeaki na ke kosomba biloko na nga pour la première jour na sombi biloko na ye nango na teki na wenze balobi mwana mwasi oyo alsimbikisi na ebisi bango na simbikisi te kasi na leki kokutana kaka na nzambe ya solo nzambe ya Osana esili wana te bandeko na nga nazalaki mwasi ya mikakatano mpona koluka ba visa partout na ke na Allemagne na ke na France na silaki kozwa ba visa te na bandeko kozwaka toujours ba refi kasi papa tango alekiselinga ngo délivrance yabisinga mama kende kokotisa passeport na yo na ambassade otala soki nzambe akorépondre yo te bandeko na kie kokotisa passeport na nga na ye na moni na zwi visa nzambe ya lola azwa lokumu akumisama na longwe na mboka o nazalaki na koti na kati na mboka o esika naza yango na eko kumisa mone na nzambe na kati ya Osana bokozwa ba délivrance na bino du jour au jour. Merci beaucoup. Shalom, ngai Mama Vitali na Paris na lingaki na partager na bino témoignage na ngai concernant musala na banda kosala esika moko boye banda ko correspondre na ba étude na ngate mais nazalaki na choix te et na banda ko mona que nazalaki na blocage pour na banda ko postuler ba esika ebele mais banda ko pesa kaka ba refus na ba refus tant na kotani na prophète Moïse na leki na délivrance makamonanga e fongwami na moni penza loboko nzambe esali lelo nazolo ba boye na koma responsable donc na lingaki na remercier nzambe moko na remercier prophète Moïse pe ministère nyonso ya Osana pour na enseignement na suivi bapesa biso chaque jour na lobaki déjà ba oyo bazoko luka délivrance il faut bolongola ba posa ya biloko nyonso tu ya mokili botia kaka nzambe liboso bokomona bokoumela te makamuna bino kofungwama pe na lobi lisusu ba oyo batambola partout koluka ba délivrance oyo esimba te awa ezali terminus nazozela bino nyonso tu na moto. Aïe! Maison Mika Cosmétique et Business Bio. Eye libino ba produit ya solo pour na ko traiter ba nzoto na bino surtout pour na ba oyo bazalaka mabumu minene tala eloko oyo kosala ke libumu ekota ekoma mukelekete yango yo jus de graissement yango ndezali kosala ke pona ba papa ba melaka masanga na kimia nyonso libumu ya munene te ongai na bota moya ko kangalisu libumu ezalaka te otikala lingundu libumu munene tala jus oya dégraissement soko meliango libumu plat net kuto bota te ebongo kote ba papa boyeba ke pona bokolongondo bwa bukundu bwa nzoto bwa yo yeba ke bazali na kisi ya force heye mukolo nzoto yangonde kisi ya solo mukolo nzoto aye yangonde ezali kosunga nzoto ya bapapa pote libale ezala elengi pe supu na niveau ya 2 fois te ezali kotraite maladie lokola impuissance sexuelle éjaculation précoce hémorroïde oza mobimba awa na mukolo nzoto ezongisi nzoto na yo mobimba na force ya 2 fois te okanisi mama Mika suki wana chez mama Mika azo traité lisusu stérilité, diabète, nerf sciatique, tension, myome, chauffement matrice, débouchement trompe, na hernie, mais ya ba sorte nango nyonso. Pona bandeko oyo bazali na ba santé déséquilibré. Onga na bela ka beri mwana na nzoto ezali pena pete alembaka pamba yeba ke awo ezali na ba bouilli 100% bio. Tonga nzoto na niveau ya nyama, pote nzoto na yo
ezala pena kolongone ya solo soki omeli potopoto oyo okozala mobimba pe santé elengi neti kaka na lola. Côté cosmétique ebiso Mama Mika réparatrice ya loposo po niveau aza ko traiter banzoto ya basi pe mibali. Palado madame, palado messieurs, bazali na ba produit lokola huile d'anana, savon anti-nduta, anti-tampon, anti-tache, yangonde mobimba. Bazali pe lisusu na crème de beauté, thé métis, ozongi pembe chéron et puis lisi ya nyama. Gommage, bazali ko salango kitoko joli, pomade ya suki, plus huile, pomade Vimbovi, pona ba papa, oyo bazalaka Dimitri kuna na bayendisa, bango bakobonga kitoko po azonga penza mobimba lokola mobali ya solo. Bazali pe na crème réparatrice anti-vergeture po na basi nyonso bazali na ba problème na banzoto ekosunga bango makasi. Kasi tuna ngai nini bakisio nyonso ezali ko traiter batu ezali sans hydroquinone. Akutu ata mokelekete ya hydroquinone ezate pe ezalaka te. Soki olingo benga Maison Mika cosmétique et business bio okoki kozwa bango na avenue Pozo numéro A17 quartier Matonge na commune Kalamu référence cabine ya courant. Topo koko benga bango na numéro ya téléphone oyo plus 243 89 98 27 674. Tala bako sabinote Maison Mika cosmétique et business bio. Awa 100% bio pe sans hydroquinone na ba produit na bango nyonso. C'est naturel.